namoni Yesu ya kobukana na na bote na ndako nalalaki nayoki kaka mwasi ya mokonzi na baluli miso on dirait Yesu alobi olobi yango ngabi papa lokolo alobi ti lokolo za ya kobukana te bana no bato babuki yo lokolo na mama na yo namoni Yesu ya kobukana na na bote na ndako nalalaki nayoki kaka mwasi ya mokonzi na baluli miso on dirait Yesu alobi olobi yango ngabi papa lokolo alobi ti lokolo za ya kobukana te bana no bato babuki yo lokolo na mama na yo nzambe alobi na ngai soki 50 ekoki aboma mokili po mokili ebebi bofongola matoi boyokanga boza bandoki mokili mobimba kindoki ya kopumbwa na komiyeba te neti ye amiyebaki te me aliaki misuni. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo api bambo na nga bien ya ona préféré na sala nga vie accepte de cette bague que je place à ton doigt. Ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto beta ba tempo et ça la 15 à 20 ans ici la kate moi na Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovite bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma leke poete muete gu balapa solution ezwami pona opposition nzoto na biso kobanga te yo muto sala 15 à 20 ans tampo silaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 18 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Très heureux de vous voir nombreux devant vos postes télévisés en train de nous regarder partout dans le monde entier à travers cette très belle émission Tofongola Masolo qui est présentée par votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré de Dieu Ndekaranaïb Sarabino, appelle-moi Mister Turcos Petit mais costaud Ndetskarana film à Kuntakite. Donc voilà, je dis un grand merci à toute l'équipe technique de Nouvelle Tendance Télévision qui est aujourd'hui avec moi Vini Mbouya dans la commune de Maluku. Donc je dis merci à vous la personne qui est derrière la caméra, donc Couleur, le caméraman le plus célèbre. Pourquoi pas de dire encore un grand merci à Jordan Panzou, donc le monteur et réalisateur. Et là je dis encore un grand merci à mon patron, mon boss Alain Ndele Yaba Alain. Donc restez toujours scotché, branché sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Donc voilà, comme vous êtes en train de remarquer que Vini Mbouya, je suis pas à la maison, je suis dans la commune de Maluku. Donc je suis dans la commune de Maluku, c'est là où Oyonaye Kotala Moko ya basali ya Nzambe, Moko ya ba maman prophétesse, Moko ya ba maman obo mesana komona monanga na ye mingi trop.
na ba bisika o wapi tozala ki mais siko tozana kata nouvelle tendance avec notre maman Rose est à côté de moi et to remettre un peu ko beta masolo parce que bande ko botumisa yi mo trop vinimbuya ça fait quand même longtemps tozomo na maman Rose et voilà je suis déjà là dans la commune de Maluku avec maman avant na bandana maman na banda boy na gauche tanga parce que tozupe occasion bande ko bazu occasion c'est la toute première fois ba mon araye toujours pembe na maman mais le doit me découvrir si il est qui il fait quoi pembe ni à maman donc je dis un grand merci à l'expression de la beauté. Quand je dis l'expression de la beauté, ma conseillère privée, un grand merci à vous parce que c'est grâce à tes fortifications, tes conseils, à persévérer. Donc voilà, il est là à côté de moi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On est en direct des Nouvelles Tendances Télévision. Et on a habité Bandekobota Labiso, qui d'abord comme Kakoye, Kombo Nayo, et Zanani, et puis Awa, et Pemena Mama Rozo Salamusalaning. Tout d'abord, comme on a dit, Naza pasteur Josué Aboueme, à Pembeni à Maman Rose, Naza pasteur. Mais, Nabandaka na musala hôtel, nga Nabandaka na musala ya commerce, Nazalaka pe navigant, na makambo etali ya mai, makambo etali ba masuwa. En tout cas, makanisi nanga na musala ezalaka te. Mais tant on a ko problème, ko ya na pona koluka nzambe ya Maman Rose. Tangu na yende ministère nzamba tchaki kati nanga eko bima na canal ya maman obozomona Maman Rose Ndaya. Si ko bat bota la biso balikara plus que comprendre. Ça dit toi qui moi malem pour que bande ko bazwa ba éclaircissement tangu lobi ko la problème. C'était quoi le problème en question? Oui, na ko la ki problème ya misu. Misu na ngai en tout cas na tambola ki trop. Natambola ki mingi nakota ki ba église na luka ki ba ndeko ya basala nzambe ba pasteur ba prophète o ya minene to yebi ya minene nakota nga kombote mais nazwa ki solution te tangu na ye awa nzamba zolobela nga travers ya Maman Rose Ndaya lobike problème ya misu wana ya yebi ya ngote nga nazaka musali ya nzambe ndenge na ye awa pasteur akotambusa église oyo ezanga. Alors, na douta ki moi muke, mais na douta ki yo to za malemi to solela. Yo uti na ba commerce na yo, uti na ba mai, obeliga miswe pembe na mer. C'est-à-dire nzambe be mbala mora lobige non yo faut pasteur donc pembe na maman. Est-ce que vraiment c'est un peu normal? Et ça normal parce que don pastoral ba sombaka yango te. Ezalaka ilikabo oyo nzambe atiaka kati na bato. Ezalaki kati nanga. Comme na mi pesa ki na makambo nzambe te. Moye ganga ezalaki te pona mi pesa ki mingi to bosana te ba commerçant ba la ba vrai ba dringuer donc yo tant on est commerçant no ba ebo qui force je me trompe pas donc bo qui na zo ça yo sarana te en tout cas si non facilement rara boye oye no pembe na mer pour comment servir non nzambe. En tout cas papa journaliste mission oyo yo koti awa eza mission ya repentance ngai na tambola ki makasi na vie ya masanga penate. Mais na tambola kinde makasi na kindumba. Ah ok ko. Na linga ki ba mama mikolo na viola. Donc vous allez dire na mère. Oui. Pour mère pe kuna na moi petit poussin. Eza makambu ya nzambe. Eza makambu ya nzambe. Nzambe alokotaka bato batambola mabe. Nzamba utilisaka ba kuluna nde bakoma ba pasteur. Nzamba alokotaka ba ndumba nde bakoma ba prophète ba prophétesse. Alors makambu nzambe na yebite nzambe ndenga kumbelaka makambu na ye. Alors ngai natambolaki na vie moko po nazoloba eza repentance oyo batu nyonso bakulanda émission ya Maman Rose nga na pasteur numéro 1 na kati ya église oyo mission o nzamba pesi Rose mission o nzamba bengelinga eza ya repentance eza ya kobomba mabete parce que tozo kufa kandenga lobeli maman visionnaire Rose alobiki tozo kufa tito kota 2012 o to monaki na 2020 amekisa kinde komekisa. Alors oya ko tubela te oya ko landanga pasteur te toza la sirbo comme date ya lelo mpepe o ezo ya ouragan virus lolenge maman prophétesse Rose abenga kinga lui papa nzamba lobi mpepe zo ya ezo ya ekoleka oyo ya kiliboso ekoleka corona. Alors na mabe wana o ngana yebi na tambola kinango ezalaki nde kindoki yango mema kinga na kindumba ya kolinga ba mama ya violence parce que na lekaki pe na temps ya violence na bimana mwasi moko mibali 4. Oh yo no bimana mibali na bimana mwasi moko donc tozwa mwasi moko OK donc mibali 4. Ah OK c'est ça et ça violence soki na tubeli yango te na osala te na ko taper mutu loboko te parce que na sana mikumba
na nzoto yango tozomona lelo bapaster ebele baprofete ebele repentance ayebi te mabe oyo asala azwa nanu tanteke ya koluka mosali ya nzambe oyo nzambe aponi na bosolo ndenge namoni mama Rose boye na ye pai na ye nasali repentance na nga na bosolo mpe atyenga loboko na telemi nakomi na droit ya kotya mutu loboko sans repentance vraiment okotya mutu loboko te poko bakisela nde mikumba. So nani yango penza alakisaki yo mama Rose tant yo eu problème à miso parce que to solo là ba cher internaute ba ta la biso ba me comprendre un peu histoire to peu façon ni okutanela kina maman pour que lelo nzamba benga yo commencer la nzambe tant obeli miso na yo nani pena orientaki yo pour que yo koma pembe na maman tant na beli miso na tamboli na commune ya Kinshasa na tamboli ba commune ebele na eko vanda tant na vandi moi maele sukaki po libota na ngeza na maluku awa mama nanga azwaki problème mama moko alekaki na émission moko ya liboso oyo akoyaki moxibiti mama oyo abotinga ye wana tango akoyelaki problème avant koyela moxibiti aye awa amonaki clair akutelaki na batu oyo bazaki pe na ba problème ya misu babandaki komona te tango baye awa mama Rose atie loboko nzambe na ye amonisi lumière kati na bango yango na tango bango bazongaki nde batiaki siko crédit baye kobenga nga na niveau ya centre ville nde nga nazwaki moyen ya kokoma awa mais tango babengaki nga comme nazaki déjà mutu oyo na côté déjà na profondeur ya makambo ya nzambe natunaki nzambe esika babengi nga eza kindoki oyo bonganga oyo eza nzambe mpenza ye moko ponga vraiment en tout cas na pusa na kapeme na basana nzambe papa matisaki na tuna nzambe tango na ye kotuna nzambe nzambe ye kotelisa nga lobi aza yanga tango ozokende mema mbeka na yo ya $35 zwa baso babotaka te wala makambo nazobisa bino eza nde ndoto o na loti tango babengi nga na niveau ya centre ville ezaki nde ndoto sikoyo na koti prière na tuni nzambe na bikote nazokende est-ce que ma prophétesse wana aza ya nzambe ou bien aza kaka nde tozomona bato bazobimabima na kindoki azomona makambo akomi mpe prophète na ndenge na ye na kindoki akomi mpe pasteur po kindoki pe sa connaissance kindoki eza pe na miracle makambo butu etambolaka bongo ebimaka pe na moi nde tango naye kozwa tan kotuna nzambe nzambe ye kotalisa nga lobi aza ya nzambe aza ya nzambe kokende na nga mpo natunaki ye malamu na bina kokende ndenge na kosenga mbongo ubi ekozala ndenge mpo na bongama libela nzambe ebisi nga kosenga yo mbongo me ekozala $35 oyo okende yango eza lokola mbeka na yo aye koyebisa nga lisusu kaka na ndoto wana lobi mema basi oyo babotaka te kaka na ndoto wana ayebisi nga so bimema batu oyo bamema mikumba ekitaka te tango nalamuki nakutani na responsable ya église nayebisi alobi nzambe alingi yo ya makambo atalisi yo eza clair seke nzela na yo eza polele comme nazalaka na nga na mwa tembe mpo nayebi ke sata mpe alobaka nabandeli so prière deuxième jour natuni nzambe naomona nzambe akomotalisa nga nakoti na masuwa me na masuwa wana nazokota na bakiti na nga nyonso na biloko na nga nyonso kata nakoti na kati ya masuwa nde naye komona frère moko boye aye na huile d'olive atenga na misu na moni misu emoni makambo wana zobisa bino eza ndoto wana tokutana mama Rose te ekolongo na nga kuna tango na ye kokutana mama mbala moko ebisinga papa mbeka na yo $35 na bi mama oza ensemble eloko natunaki nzambe ya liboso yango wana nazwi déjà réponse pe mutu nga namonaki na ndoto wana ezalaki kaka mama Rose lolenge alataki na ndoto pe lolenge nga na kokutana na ye boye face à face boye. Voilà, un grand merci. Nabi qui battu botal pour comprendre que lui c'est le pasteur numéro 1 au Azabongo qui évolue Pembenia Mama Rose. Donc est-ce que sur la Rwanda Zambé, baninga ba sur la Rwanda Zambé. C'est-à-dire toye bango soki pe ba sur la Rwanda Zambé solo soki pe ba mona rabatongo pe solo parce que to tana ba tevoka ngap nana bimela kinga nana sala kinga boy kutu mingi ba koma otambola même na ba photo ya ba pasteur na bango ko lala ko tsango na mitu ya mbetu ko sala boy ko ça to ko découvrons toujours ensemble. On est toujours avec vous dans cette émission Tofongola Masolo. Avant tout, Mama Rose, tout le monde ici, je ne sais pas couleur, tout le monde est nous allons découvrir ensemble avec vous si elle équipe Pembe na maman parce que tant que maman, tu as pour ça peine maman.
C'est-à-dire on doit vraiment parler beaucoup avec maman parce que c'est la toute première fois maman à l'écran, nouvelle tendance à télévision, la chaîne de l'expérience, c'est-à-dire voilà, c'est ça quoi. Donc voilà, un grand merci à vous Couleur qui est derrière la caméra, un grand merci encore une fois de plus à mon patron Alain Ndeliaba Alain pour l'opportunité en tout cas. Nzambe a Zalanabi Soto qui est toujours liboso. Maman bonjour, Mathieu un peu voix, bonjour. Bonjour papa. Kombo nani batbota la yo siko na nouvelle tendance télévision. Kombo nanga Serge Gypsy Dalapo. Serge Gypsy Dalapo. Serge Gypsy. Mais quand peut expliquer bana Nzambe na surtout bota la biso siko yo oyebana na mama ndenge nini pe rôle na yo pembeni ya mama ezalaka nini? Bon, merci. Ngai nayebanaki na mama na bon nayebaki kutu mama te na maluko oyo ke mama Rosa pe azalaka aza mama prophétesse nayebaki ye te na bande na kosambela pe na bisika oyo esengelaki kosambela naosambela na nga naosambela mais eza na problème oyo ekomisaki biso awa ke toyebake mama Rosa azali eza problème moko ke mama nango aboti nga akufaki ntango mama na ngai kokufa en tout cas totungisamaki makasi so tokutana baprofete misusu ata na nzela bayebisa biso ke bino nde eza pe mama bino akufi bino bana nyonso tu ya mama akufi bokosila baolia bino lokwa banguba etroublaki vraiment mitu na biso na baleki na nga na nsima 6 c'est que esali lokwa émotion leki na nga aye kokutana na profete moko na kotanga kombo ta pe kaka na maluku awa bayebisi yo bino bokokufa bamisu bakobela maboma boye na boye nde na fandi boye na ye komona petite sœur na nga moko aye koyebisa nga lobi ah omoni ba problème ezoleka oyo landa biso na église moko tosambelaka tokende makambo o vérité koyebana ngabi mama nini ngai na mesanaka te kotambolaka na l'église puisque lokuta eza ebele na okende te abenga ngai na boya mais mukolo moko ya suka ayo benga nga juste ezala mercredi ayebisi nga ke toza na veille mercredi oyo tokende okutana na mama bosolo c'est que mercredi yango wana c'est eza le jour oyo Nzambe asalaki ke ngai nakutana na mama Rose toye pe kokita awa epa mama Rose amoni biso naye na baleki na ngai mbala moko akangi biso kindoki. Oh, yo ndenge ozana bakanga kindoki. Bakanga kindoki. Donc kindoki pena ya ba jeo to kindoki. Na yebaki kutu te papa, na yebaki te tango kaka mama moni biso to sololi. Mama yebisi ngai pona zena baleki na nga basi mibale moko ayaka te. To sololi siliti na moni mama bandi kolela. Ah papa. Pona nini mwana waza innocent longola makila innocent longola makila o nga na moni epa ya bana oyo. Oh, nga mona na wakaki nzoto eningana. To wana mama zo yebisa yo. Oh yebisa nga to fandaki kuna liboso. Yo zaki na calcul obeta bana wa de dame bango déjà c'est ça? Papa kutu calcula ko dame te dato dame mama. Nga kutu na yebi pete nzoka ndi grand shaitan. Ba moko mama pa yebisi ngai bongo ah na leli na miso bato na ko ipenda na se ngabi mama banda mama na ngana papa na babotanga na yebi kindoki te na lia mutu te na mona na ntene babomaka mutu bongo siko na komi su ya kindoki biso to imaka mususu komi lisusu to za bandoki seke na zaka mtatembe makasi mama lobi sava ngai na lobelaka mutu te ke yo zandoki pona panzaka pe mabota ya batu te esengeli tokota mabondeli ngabi mama naza d'accord ngafuna kota tina mona réalité ya kindoki nanga na ya bandeko nanga mama asengi biso mbongo ya mbeka seke ko mpona zwa mbongo ya mbeka na bundi nazotikala kozwa ta 1000 francs te nazaki na nzungu na mwa ma famille ya sika na valeur ya $100 ya munene na obi naza na choix te na lingi na yeba kindoki nanga nzungu wana na pesi mama bito matangomba to matingomba to landi ba prière justement na ekomona ke na ndoki do yo mo penza boye au monique parce que même en tolo ba télévision za radio te ba la biso ça dure ba vraiment plus maïle ou les biso par rapport à ba dur na biso par rapport à explication na biso to ça la théâtre te mais toujours solo là yo mo vraiment boye o yo komiye ba ke ozandoki nga moko vraiment na lali po eza na ba mama apesa ki biso mwa ba makamususu ke so lali omoni olia na butu ba misuni ba biloko boye na boye oza na sorcellerie inconscient
olali olota ozokouche na mobali na butu eza sorcellerie. Ozolota ba voyage ozosokola donc ozosala mwa babiloko moko bende tosala na moi awa olie ezala na moi sikoyo ekomi na butu. Seke nga moko mpe ana mitrouve ke namoni naolia mpenza misuni naolia mpenza misuni nalie na silisi na melisu nasutuki ngabi me biso mango zayebisa biso ke soki oloti ozolia na butu misuni oza ndoki nalali ndoto wana eleki naye komona nazolamba na restaurant nokabolela bato eseke S4 nakabolaka nde biloko nazokabolela bato babiloko naye epa mama nabi mama tala ndoto nga naloti nazolia na butu misuni. Mama tuninga misuni ano bande kolia ya nini ya soso to ya nini oyo bande kolia ngabi mama musuni soki ya ngombe seke nalie na santi mama bebe misuni mama na bino ngwana balesa kibino yango na butu wana muzolia misuni mama na bino ngabi na loti lisusu no kabola biloko mama abi moza est-ce que to kabola biloko so babomi bato oki olambi okaboli biloko na tuva kyango normal pona na moi boye ngai na fandi boye nozanga ta sans fin koke kosomba ngombe me nakomi na butu nga nakomi kolia misuni miso be singa na zando kifali na ndima nako boya kindoki te po esa kindoki après mama ebisinga ça va melaka ka mai to bondela okoyeba siko mutu aza na kindoki ya kopumba abomaki mama na bino pale sa bino misuni wana toke malembe wana pesi déjà mbeka na yo na pesi mbeka nanga nde makambo wana ekomi komonana na baleki nanga mibale oyo nayaki na bango pe bakomi komona ya bango biso nyonso tunde toza boye na baleki nanga totubela en plein air tosala repentance en plein air nazali ndoki misiko nazali sundoki te posi natubela tiko ndeni osentir kozali sundoki te bandoto wana ezoya lisusu te to ndenge natikalaka komona lisusu te ke naolia na butu avant kutu naomona te ke naolia na butu nalali naye komona mama moko munene kutu nayebi ye te tala mama munene aye mpe na nzunga munene loko eza na moto nzunga netondi na misuni ya bakingo aye nango akutinga na fandi aopesa nga lobi na elio biloko olia seke nga na mama na to bandosa musala moko yo kabolela batu biloko naye komona pe kana ndoto ayebisinga biloko yango yo olia natali biloko yango namona ngo nkele nga bitenga no lia biloko te na lia kango pete mama na esinga lelo lingo wanga na biloko to liaka yango nga bi jamais siko na zwi nzete wana lokwa bataka na batige na bandi opanda banzete nye biloko na bandi kopanda nga bite no lia te no lia biloko wana te après tant na yo mona ke no lia biloko wana te na ekomona na source na moni mutu moko akiti apesinga mapa tanga apesinga mapa ebisinga biloko na yo yango nde na tongo na ye na ebisi mama na bitala ndoto na loti nde baye kopesa ngai po esaki so ndoto nyonso yo kolota obomba te yaka nango nga moko na ndeni tosala nde na ebisi epeke tande na loti baye kopesa ngai biloko me naliaki te me namoni mutu moko mobali aye peme na source apesi ngai mapa ayebisi ngai biloko na ngai yango mama abisi mapa nde yango wana biloko oyo esengeli biso tolia yango wana eza mapa en plus pembeni ya source eza bénédiction en plus tobandi mpe kobondela ti na kobondela nalembaki te seke nalingai te natikela yango tamo mpo eya mbangu mpo ekendaka mosika te etelemi wana pembeni ezozela ntango okota na mwa distraction boye ezwi yo nde namonaka lisusu makambo kolia na butu te nalota naboti mwana na butu minga nde nazaka bana misato me na butu nalotikela na hôpital naboti mwana yoka mwana monene nabotele nanu na ndenge nini ngo mpa na butu nga na moi boye nazemi te eloko te mbala moko kaka na butu na hôpital na boti mwana seke na loti na boti mwana na bandi kolela na ndoto wana pe na lamuki na bandi kolela ezaki ndoki voilà tozongela yo eloko nyo koyebisa na bato tout botala biso siko o peut-être baokanisa ngo eza baje peut-être parce qu'il y a beaucoup pas mal de gens qui disent que non maman Rose aza nganga et maman Rose aza mutabaki sazo kabola ba mai maman Rose par-ci par-là et yo vivre na nzambe ya maman Rose okoyi koyebisa bato bazo souffrir na bandako na ba maladie ba kindoki ba sorcellerie inconscient et tu peux leur dire quoi? Bon na koyebisa ka na bato o ba olanda biso ke bazala na hésitation te c'est que tant na oloba awa na oloba te lisolo ya mutu o mta betelinga pongana yana banda koloba ngoti
nazalaki pe na ba ignorance ndenge moko pe na bango baza na banda kuta mususu lokwa baoka kindoki donc bato bamona ngo eza grave nga lokwa namonaki yango gravité nalingaki nayeba source ya solo pe nakenga na ndoki na pusanaki pembeni ya maroza andoki te seke ntango alobeli na biso kindoki ndoki ya solo oyo mpe nabomaki alesi biso misuni atie makila abimaki ye moko abimike ngai nde nabomaki nalesi bango misuni seke atubeli en plein air mpe naza ndoki so nasimbi elamba na nga boye nabeti koko simba na mati nakei abimaki ye moko amonanaki ndoki oyo mpe nde ya kopumbwa sans ke maroza aloba na biso sans ke mutu moko alakisa biso toye komona ngo mpenza eza réalité maroza aza ndoki te maroza aza mutu oyo nzambe aponi seke oyo nzambe azosalela na kati na ye mpona kobikisa milimo ya bato mpona kolakisa bato ke condamnation ezali mpe nzambe aye koloba neke condamnation to oloba condamnation eza ndeti toobomba nyama na nyama tanga ye na kombo na ye condamnation eza kindoki na ndenge mibale sofele inconscient na conscient baoyo mpe balalaka baomona baolia na butu balali bamoni baobota na butu balali baomona bazokushe na mibali to na basi baya bango mo baomona ndenge nzambe aroza osalela bango. Voilà, un grand merci à vous, Maman Gypsy. Un grand merci à vous tous qui est là en train de nous regarder dans Koyom Total Abisso, en Belgique, en France, en Angleterre, en Suisse, États-Unis d'Amérique, Canada, partout aux yeux, aux zones d'émission Tofungo la Masolo qui est présenté par Vinimbuya, l'inspiré de dire en tout cas que hésiter yo lotaramabets. Yo liarka, yo pala danze, yo kaka, en tout cas, le numéro est là, n'hésitez pas de nous appeler parce que tout ça les forts mémo pembeni ya Mama Rose. Donc elle est déjà là à côté de moi, couleur et donc elle c'est Mama Rose, Mama Boni Santé. Moi mukena ngolo nzambe. Mais rondi ogo zongela mo ba série wana ya na bali Yesu na ko mingebu wana nyonso wana na beti yango changi na ndenge naza sikoyo oyebi ke soki mutu abali mokonzi kaka ya mboka moko te ya mokili mobimba nazongi jeni apakolanga mafuta alesa ngai mwa matembele ya pete nazonga jeni te mpona nini. Voilà, Maman Rose abazonga jeni te mpona nini. En fait to me konsola Maman Rose na bande ko belé ba mesana otala yo bisika tozalaki mais toza na nouvelle tendance télévision et il y a beaucoup de gens peut-être ba yebioté. Est-ce que koiko meka ko expliquer bango muke to pe biso muke ba yeba Maman Rose aza nani o lelo kombo ezaka ka Maman Rose nganzamba binganga pembe na Maman Rose nganzamba lotisanga Maman Rose oza nani? Bon, Maman Rose na lolenge nzamba abimisinga alokotinga na yebi ate eloko moko ya bonzambe te. Bible na yebi kotanga te. Nazaki mwesi ya ndumba natanga pe te. C'est que bon mutu ndenge nzamba azozwela ye kodute te. Nzamba osalela ka bato moko boye o bazanga ntina alokoti na fulu atomboli musala nzamba pesinga bandeko Vinimbuya na ngai nzamba pambola nanu yo. Amen. Pona bato mususu bakoza na ignorance ya tango biso toza nzamba visite nga na 2014 na bukani na koti na ndako avant na bukana nazaki na église moko songolo na lalimbula mobimba pona mona makambo nyonso ebebi avant nzamba visite ngai abetisi lupango yanga moko na luka mbongo makasi mbule ebeti kana lupango oyo mebeti kote mususu te maluku mobimba mbule ebeti te to na ke voyage na zindi na yokozonga nde na bandi olala na kati ya église to na lali na yokobuka na mbula mobimba na kati ya église libanda pona oluka nzambe na yokobuka na koti na ndako nde na moni Yesu alobi aboma biso pardon na mutu nyonso oyo azolandanga afongola matoyi tokufa makambo oyo na bapaster na baprofete obimi na 2018 ou bien 2020 po bandi omona bamakambo ekwei ndo bandolo o te tokufa te ngai namoni makambo depuis 2014 batemoin baza namoni Yesu ya kobukana na boite na ndako nalalaki nayoki kaka mwasi ya mokonzi
na baluli miso. On dirait Yesu alobi olobi yango. Ngabi papa lokolo alobi ti. Lokolo za ya kobuka na te. Bana no bato babuki yo lokolo na mama na yo. Donc bana o yo moko. Bana o ngana okobenga bango kaka ba oyebisa yo po awa tokomi na fin. Po 2021 na yebite nde tokosukelango. Bacha tembe oboyanga te ngana kela mutu. Intérêt nini ngana za yango na mutu. Na intérêt te so boyinga yo vanditi. Ngai na za mama lota. Mama nani no way. Ngai na ma no way. So baboyi bafandi banda ko ezotikala. Ba makazi ya minene ezotikala. Nzamba yebisi ngai na ye ko visiter yo. Wute libumu wa mama na yo. Papa no alobaki na yeke so kokisi 50 ans aboma mokili. Seke nde tozabo yo za na dona yo. Uzomo mwana nde na osepela na yo avini mbu avini adona yo. Yaza adona ye. Yaza ado okozala muloni matembele. Yo kokende poto. Yo kokufela kana mboka. Seke maloba nzamba aloba eza na kati ya mutu nyonso. Nzamba alobi na ngai soki 50 ekoki aboma mokili. Po mokili bebi. Bofongola matoi boyokanga. Wuta Adam na Eve. Nzamba yebisinga boy. Boza bandoki mokili mobimba. Kindoki ya kopumbwa na komiyeba tende netiye. Amiyeba kite. Me aliaki misuni. Inconscient. Ba lese yo misunya mutu yo moko zo miyeba te. Me leki na ye propre. Atelema papa za témoin. Alobi na lesaka bango misuni chaque jour. Mais yo abatokotoko olotaka oyebi ate lokote. Nzoka nda ozandoki c'est que biloko na tomba tio makila fele osala makasi obima. Kindoki ya marque de bête. Kindoki ya marque de bête. Inconscient. Olala kaka okoma ko buka luketu na basi na butu na pongi. Ola mukabo obalaka te. Surtout bana basi basambwe. Surtout bana mibali. Okomona ka fanti na ndako na bango abalaka te. Bana basi 50 na wona sai papis. E papi no olukani. Bana basi ba osala boy. Ba divorce biloko na abondoki. Oyo misisa wana nde Yesu ayeko yebisanga ke ewute pa Adam na Eve. Muto ya memeli biso ngambo ya lelo biso to bando nyokoma bato ba luka mbongo bazozwa te bato bazo nyokoma na kobota ozomona yo bota kateli bale kufi na butu ozana bana. C'est que vie ya moi to seli yango échange na Satan. Satan apesi biso vie ya butu biso to pese ya moi. Banani basala ki échange wana Adam na Eve. Wana Yesu mutu alobi ngai te. Na wanga na ka chaque jour. Ayebisi ngai papa lobi boy. Tango asalaki Adam na Eve. Atindi Satan azwele mabele. Bitumba o Satan azana biso a partir papa alingaki biso. Tango apese mabele asali mutu. Na lolenge ya ye moko nzambe. Siko ayebisi Satan mwana na ngai o ngala sana na lolenge na nga so aluki matembele bukele ye. Moi paipai bukele Satan alobi te. Papa yo tindi ngai na kezwa mabele. Oko mo tinda ngai lisusu ke na kwa maboyi na bango. Esimba te. Bapala banda mukile bandi bisika bitumba ya nzambe na Satan bandi yangwana. Komiteli ya tosake eloko papa lobaki te nzamba bengani. Batikali papa yebisi nzamba yebisi bango yebito yoki papa. Papa kesa musala na ye kolukele biso mwa eloko kolia indigène ata moko eza na mukili oyo te. Papa lobi manga ezakisi. Eza mbuma na sela bino pona kolia. Indigène ezate. Po Satan atikale kolona matembele te, ngai te, dongo asala te eloko te no boye. Ye moko mutu alobi ke indigène ezate. Indigène eza biloko oyo échange. Oyo Satan azwi na nzoto ya Adam na Eve. Tango nzambe akeyi kosalela bana na ye moye banyokoma. Viwo biso tolinga kozala nango. Eza wo biso tozala nango te. Po mutu akobota mwana na ye andima mwana nyokoma. Azate.
papa akelaki biso po tonyokwama te somba pantalon te abandi okei na makambo malembe satana ye kobaluka epa adami na eve bino boza babolole tala ndenge na opumbu tala bandako ya minene kala lolengo oyo asalaki epa yesu so oza mwana nzambe mibamba na se so oza mwana nzambe ezwa libanga balula yango lipa olia nde biloko ya azwelaki adami na eve ebandeli ya mokili na poto na mbujima ekananga bandundu toaka makili ya tata moko mama moko mutu akosa bino te bato batondisi mokili mobimba ezaka adami na eve nde ayebisi ngai na mokili so batuni yo boza combien yebisa bato toza mibale mwasi na mobali komi teli mosala wana ebebaki na ebandeli nde nzambe atie na 5e génération abongisa mosala na ye alembi kolela ya bato bapriere baobondele na kindoki baobondele na bakisi alembi yango wana amoni ke komi teli aboma bato na mai satana akimi lisusu akoti na maso turu o morsibiti turu oyo efale yo moko osali repentance mama oboyi kindoki satana akefanda wapi Voilà, maman Sikoyo, Rose, papa na sisi na nasi na lefu puna tondi. D'accord, ok, oui, ok. Na tondi déjà, il fallait na sisa pona ya bossa. C'est ça, ouais. Et loko eza na valeur. Tango bango basali eloko wana nzamba ye kozonga. Bazui magie ya Satan et pas Adam na Eve. Batu bafongola matoyi bayoka. To sila. Botia kutu tembe te to sila. Tango bango bazui bondoki ya satana akotisi yango azwi biloko nyonso nzambe atiaki na nzoto ya adami na eve yazwi apesi biso kindoki sikoyo papa aye ada eva boza wapi o papa tobata mpo toza bulumbu bande okola ndenge oza boye so bakangi ndoki azalaka na bilambo azalaka na bilamba te azalaka bulumbu ndoki azalaka bulumbu sikoyo adami na eve baya papa alobi baza bulumbu kasi bakoko na biso bangwana kindoki na makila na yo kindoki na makila na nga kindoki na mokili mobimba sikoyo ezokota na ministère oyo nzambe apesi bato na marke na ye soki okozala na marke ya mosali ya nzambe nde ozomona bapaster moko na kati ya eglize aza na basheri 10 abima na protocole abima na siki ndoki yango wana boluka kaka kindoki ya kokangana yake epumbu surtout bapaster baza na ministère wana kindoki nde nzambe alobi ngai napekisaki bino bosolola na satana te pourquoi bosololi na ye bokomi bana libebi bobunga na bino na misu na ngai nalingi ata komona bino te papa simbi mutu alobi makambo na oloba yesu mutu ayebisi nga aleli alobi mosala na ye ebebi abengani bango bulumbu kindoki bango bakontinue na makambo na bango ntango bato baye kokoma ebele mpo basala bible na place ya kindoki bakomi condamnation ewuti wapi condamnation eza nde kindoki yesu alobi na ngai balesaki bango mbuma o adami na eve so tolobi place oyo ke kindoki bato bakoyoka mo wana kindoki na mabe na matoyi ngulu aza ngulu ngombe aza ngombe ntaba aza ntaba eza kindoki mokili mobimba soki bakotya tembe tokufwa bilembu deja pese ekokisami mutu ata basabote ngai na somwa mutu soki okufi nanga otikeli ngai kaka biloko na yo tokotikala kolokota yango mpo tokondima te ebeba nakuti dipi na nzela soki oza na kati nakundi yo nayokola kotambusa yango mbala moko botango matoyi basala matoyi mpona koyoka ifale babenganga toza contact nabondela mpona bango mpo olo na palate etikala dolari kutu tufi nango ekeni bambongo nyonso ezotikala yo kovimba nango boye yo kenisese eloko ya malongo mpo nzambe alobi dolari na bafran nyonso ekoka kobikisa mutu te ayebisi ngai apesi ngai na vexe nango ti bato bazoyungana na bamakambo wana bato batia matoyi tozokufa kala te nde ayebisi ngai mort subite
eloko ezosala eza kindoki nyonso mo eza na libota te batya mosapi tata mwasi ndoki koko ndoki libota nyonso oyo aza na libota na ye ndoki te aya totya tolo na se kindoki ya libota na ye bima mpo misisa na biso eza mabe nzambe alingi abongisa amoni asali perte na Noe ntango asali masuwa ale nani satana ake kota na masuwa bato nyonso bakofi seke ye azomisauve azomoni yango nzambe alobi ke yebisa bandeko na yo basala repentance baoyo bakoboya na oboma po 5e génération tozonga na ntango ya Abraham 800 ans 700 ans alingi abongisa mosala na ye yo boyi ndoki ya boyi ndoki ya boyi satana atelengani bakangi ye na bamakambo nyonso akonfirme awo makambo ekweyi ebele konfirme oyo naloba yango depuis 2019 tokende obelela na bino babamba biso mabanga 2019 nalobi totikali na 4 mois 2020 moto asepela aza te tokufa mipiku mipiku awa na maluku nyonso nabelelaka morsibiti chikungunya oyo ebimaki na Lubumbashi nini sokorela maye kotonda baaksida eske bomoni yango te siko eloko nini bino bokotya tembeke mama wana alobi ya solo te atiki na ye bapaster atiki na bango je le connais leki je le connais so asimbeli bible afongoli bible yo sambo bonga na tanga te nga na tanga te na osala na odeba ya musala nini zela kaka mopange koy totikali na mikolo ya kotanga 2021 uraka mwasi ndomba azoyebisa bino moto amonaka lisekwa na Yesu 2021 biliaki biso bikoki ayebisinga ke 2020 na meki se bino mosupu liwa mayi na beleli mayi ekotonda ekodeborde bandako ekodinda ata 5 niveau ekobaluka meme zelo aza capable ya kosala nyonso ndenge alobi baaksida bokolemba moto akufika aboye na biro azokoma tout botala yango bien oza na kisi maman oza émission oui topesa autant émission batala biso baluka ba comprendre et parce que télévision ezalaka moi plus radio te donc voilà mais quand peut koyebisa biso non mo muke maman yo so la rana nzambe oui nzambe la kisi makambo ba corona et ba nini apolobi ouragan ezoya ouragan virus mais pourquoi pas osenyi nzambe wana mawa na yete kitalikolo ya bana na ye nzambe wana yoka mawa nzambe wana kitsa mawa sala grâce apesa batu misusu ba chance ba luka pe koyeba ye pourquoi pas étant que mosali nzambe olobi malamu yaya na tunaki ye papa to tikala batu muke ka bandeke balela na mboka oyo abuki koni oyo aloni matembele so to tikali biso moko bongo eza bien te yoka batu mawa alobi belela batu basala repentance babengaka yo osola na bango obondela pona bango bafongola mitema oyo akofongola motema te sikoyo nzamba za apusa yake na 5e génération moto akota na salite te sikoyo ngai na fongoli motema ya fongoli motema yo fongoli motema ye kuna afongoli motema te bato ebele ba fongoli motema te naza na kati ya maluku bato baboyanga sikoyo baboyi nasaisa bango na makasi po ye aza na pusa ke akuutilize ka moto atiki po moto atiki satana akota na nzoto na ye te so aye na boyi siko yo aye yaka topumbwa opumbwa na yo sikoyo atika yo ubie aboma yo po ye aza na pusa kobongisa musala na ye 5e génération nga natanga te nayebeli 5e génération epa na ye soki tozalaka na 2e soki na 3e nayebi eloko te vini mbuli nayebeli yango epa yesu alobi ke tozokota 5e génération nayebi te siko yo olingi te premier miracle na yo mama Rose o banda kosala na vie na yo o comprenez que nzamba visita yo ezalaki epa ya nani pe ezalaki maladie nini pe ezalaki loko nini oyo yo comprenez maki non nzambe ya visiter yo tango namoni atalisaki nga locataire na ngai mwana ngo po baza likolo musika makasi azalaki na puta ya 12 ans esilaka te na bondeli po na puta wana ayebisi nga baza bandoki benga bango sala citron
sala boye na maya moto basonzo elongo eza puta bakati lokolo baketia na ebandeli ya musala apesinga kamera oya muke kitala utala moko munene so natali ndo omonaka soki nalobi natali boye bato ya maladi wana nyonso baza ndako soki oye ozozwaka ya yo bandi olela ozozwa ya yo bazali bato ya maladi bato ya bambasu baza wana maladi mosusu eza wana eyelinga vini mbuya nsima ya lobi kuna nakoki ata kolia te mutu azo biloko akati ya eninga naka boye na bamitema na bamitiopo eninga azoloba ozoyoka mongongo elenga sikoyo napesa docteur maladi wana akangako eza maladi ya bondoki aliaka te aza ndako ko banda nsima lobi alie lelo mpe abeti lisusu o wana kuna lisusu ndenge moko eza kindoki ntango atubeli na ye oyo ya mabe ekei ondiro lobaki lo moko ke lokolo na yo eza bana na yo nde na mama na yo oui je sais pas soki tokozwa ye parce que kuna boss ndenge na peso tokozwa ye bana o babuka o lokolo po bat ba me ko comprendre peut témoignage ya mama Rose na ebité nazo comprendre te papa na yebisaki yo soki okokata yango okomisa yango mibale po biographie nanga osengaki nakomisa yango mpona motu boyi na okoka te fale ozwa yango eza na kaye okobimisa bandi mibale obimisi na yo siko basignale yo nasignalaki yo deja so osala filme il fallait bato bayoka ngai non kaka ndenge tosola boye bato plus bakoyoka yo ebele mais le plus important bacomprendre nini oyo okoloba ebele mais bato bacomprendre te mokoloba mpe mokie bato bacomprendre nde yo mais olobi eza mpe chaîne ya sika fallait bayoka biso kaka tolekaka na tv moi tolekaka na tv eza chaîne lokola bachaîne nyonso tu eza nouvelle tendance télévision c'est-à-dire eza ndenge oyebi place vini mbuya azalaki seke kozala fois 10 yango c'est-à-dire tant toleki boye sala effort tozala plus clair tout le bas est important parce que le reste étant bandeko ba benga ba bazana ba problème maladie ba bazana ba problème ba meka kozwa ba détail nyonso tu epa na yo moko mama Rose lokolo nzambe nde mutu atalisaki ngai pe na bengi banango bandimi batubeli na bango ça va quand même c'est que mama Rose papa na boyi lelo ngana ora soni na confiance ya nzambe na yo mais na boyi na yo kasoni mama Rose o eza TV na o répéter que eza radio te mama Rose yo zolo ba ke bat bazo bika mama Rose yo zolo bozolo parce que na yebi l'autre fois j'étais ici na tambola na quartier na zo même bato bazana ba témoignage ba kufa bato ba c'est quoi ba bika et tout mais yo za pena sir mama Rose que ndeko moko otala biso siko na Suisse to na France Belgique Londres Hollande Irlande Autriche partout azana papa ne moko bela azana ndeko ne moko bela ba bengi ba ene na maluku mama Rose na boyi na okasoni je répète encore oza sir na nzambe na yo mama Rose que lobiko kozala solution ko pesama eza na mutu moko abengaki ngai machanga atinda papa na ye na prostate diabète misu ya kokufa ayawa paralysé loboko mwana na ngai mutu akitisaki na moto abika eza tala nano nini wana balakisa yo mutu asalaki émission wana eza yo te eza oyo boyaka na ye je dis un grand merci à mon frère JM Omonombe JR Omonombe eza ntango tokosisa otala na nyonso makambo eza wana batindi mwana wana ya mwasi matianga atindi papa na ye na njili aye awa masube etanga lokola mali no bange lokote nane lombe mwasi andumba betili bakuna kosa wote. Voilà, un grand merci encore une fois de plus. Nabino Toubatbota, la Bisobo comprendre qu'on est là avec Maman Rose. Donc, pour tout contact, tout besoin pour savoir Maman Rose, Nanzela et WhatsApp, tout appel normal. Pouvez-vous l'appeler sur plus 243 090 21 89 927. Donc, plus 243 090 21 89 927. C'est le numéro de Maman Rose. Yom Tozana Posa, Yako Benga, Yozana problème, papa, Tozana malade, l'autre Arabando, vous avez la sorcellerie inconscient ou bien conscient au Bouranate.
salande baninga basala ki baboyi na bango kibo ndoki. Mama Rose, message na yo ezani na peuple dédié au nous surtout botala yo parce que siko na minute o na zo bisawe que ça ba te bili baza coffre na bandaku mingi baza na ba maladie mingi baza na ba problème bana baza bandoki ba mamoze belé misala eza ko avancer te okoyi ko lancer message ni na bande ko na tu botala biso siko. Merci yaya motema pasi pona komona ke na yebisa batu likambo eza anzela baboyanga po komona ke tokotikala batu muke batu nyonso bakende batu baboyanga surtout basali ya Nzambe je le connais baleki moyena lobezate na batu oyo bazolandanga na minute oyo oza na prostate oza na diabete oza libumu ya kovimba oza na mbasu obotaka te ye komeka Nzambe arose na maladi tu osalaka musala mbongo no ebimaka te tokotuna tina nini mbongo ebimaka te po mususu azwaka mbongo na yeye moko abomba tosala musala ebima obotaka te nzoka ndo obotaka na butu tosala musala Nzambe asala nini abimisa yo obando bota nalembi bakombo mama na kosi ona botaka te azwa kobotene apesi tata na ye kuna na butu nasali musali nalembi bakombo awa o maladi surtout maladi mususu bato bakende na bango na hôpital basali examen bazwi switch te bakanga ye maladi te kobomba te yaka benga ngai to bande tozala na yo connexion moko po na bondela ate ozala mpoto kobika okobika landela prière bien ozobenga ngai kombo no ebosanaka te na mutu na ngai nafandaka Nzambe pardon sunga anji na ngai pourquoi ozobenga ngai chaque jour siko soko bando négliger ngai obenga ngai te mais mokolo moko koshituko komo benga ngai na kati pourquoi ozomipesa te po kala mingi te ba épidémie ekosila te na 2021 ba épidémie bolembango no loba ba épidémie bokolembango. Est-ce que bato maladi baza awa je sais pas si bato maladi baza awa bato maladi bazali naza na bato ya cirrhose de foie naza na bato ya bambasu yaya papa yaka oloba yo moko po ya kolobela mbanga pasi fallait bango moko basali baloba la personne qui est derrière la caméra merci couleur pour une opportunité au Pessibiso et puis un grand merci na ba tout au Pessibiso confiance dans la nouvelle tendance télévision restez toujours branchés puisque chez Mututu limozo Mama Rose okoiko benga na plus de 143 90 21 89 927 donc plus de 143 90 21 89 927 donc wana bongo bozomona frère na biso aza mopanzi pembeni ya pasteur na biso Ndeko Boni. Je sais pas couleur est-ce que le son ça va avec lui bon comprendre biso parce qu'ils ont télévision et puis la technique a ses caprices donc voilà restez toujours branchés. Un grand merci à mon patron Alain Ndele Alain en tout cas que le bon Dieu vous protège papa avec tout ce que tu es en train de faire pour nous. Un grand merci à ma conseillère l'expression de la beauté Nzambe Abatelayo ma conseillère privée donc voilà frère on est en direct de notre chaîne Nouvelle Tendance Télévision tozai pas Mama Rose en fait tokoyi ba kombo na weza nani et puis kosala nini et tout voilà comme langa frère Feli na outil depuis Brazzaville na laki na malade malade a biso abwakela nga poison la mi balé cirrhose de foie poussana muke frère Freddy outil Brazzaville frère Feli oui outil Brazzaville malade à poison cirrhose de foie libanga mokolo cela veut dire rat ya kimokolo donc la tamboli wa hôpital nyos libumo tala okosa dabani triko ya kinango yango wani eloko la balai olata tina suka la nilo donc libumo ati na suka asali 5 mois na lia kate na bela kate na tamboli na hôpital ba examen ba sali tout eloko zati solution zati ba bendinga mai na selenge la tonga ba luki mai ba duite mai zati be libumeza ya covid ya kovimba nini kaka na koti banganga kebo zala mo milimo te wana vraiment malembe Nzamba asasala na repentance abikana penja na koti
bacérémonie basopi bamasanga banini naozinda bazindisanga meme na feve 4 heures tokende na ebale parce que bakanga yo nde na ebale donc maladie eyebana te maladi ezoyebana te nakufi 2 fois première fois nakufi nasali 30 minutes nazongi deuxième fois nakufi nasali 1 heure du temps komi sika ifale bambale tokondo tikali na morgue azongi kozonga nazozonga naye okutana moto moko mama Rose abandaki kotraite ayebisi biso ka oyo bomema ye chez mama Rose donc wana na Brazzaville awa kaka na Kinshasa ouais Kinshasa tomba katisaki tombo katia d'accord donc natamboli nakila bimisa ba papier ba échographie ba examen ba scanner nyonso eza na kati wana donc solution eza te na peu de 1,6 million. Moi, lingala ba Brazzaville 1,6 million. Ah oui, tu connais. 1,6 million. Donc ezati ba meminga na komi awa. Mama Rose tango atalinga lobi ah papa na ngai mobali na ngai pola nini makaka makambo oyo shengai olobi nini akomi chez Mama Rose alobi na ngai loko aliboso eza kokufa kobika eza epa na yo moko okobika na ndenge nini repentance nasai repentance nanga na liboso na tambla une hypocrisie bondumba bosula lokuta yozomona na penza basi ya bato nga na Brazzaville soko okei olukinga na kombo afeli bakoyeba te lukanga na dernier billet lukanga na couleur dernier billet surtout que Brazzaville dernier billet d'accord lukanga na libulu azongo chauffeur lukanga na lifelo yoka place hein lifelo ok soko okei lukanga na luka feli bakoyeba ete lifelo libulu azongo dernier billet tant on est pembé na Mama Rose après tant on a eu côté Mama Rose ça y repentance na ibisi mama na tambola liboye eloko liboso kindumba moi si chengai yo sala couleur tika c'est bon moi si chengai soko sa o tutani to tutani ba chauffeur ba cranka na même tracteur na chauffeur donc soko sali boye to tutani donc bambinga na sai repentance na tamboye na kindumba na tamboye na bosula na matana basi meme na mbeto ya mama nanga mbeto mama nanga zola la éponge ya mama nanga drame mama nanga tango yei na koti na mwasi na kati na buki bana leki mama kotuna ah mbeto nanga déjà de bonabi mama ezanga te muyibi ezani bondoki nyoswana bondoki so ventricule kitse nango ah amande na za latina chemise à taille ozotala te oyo ya tala no boro nengeza nalata ngo sika so romane kokoka lisusu awa ce pour un peuple dédié au botala biso siko na nzela nouvelle tendance télévision yoko yebisa bango nini nazoyebisa bango eloko moko fanda ouais totika bondoki oza na maladi na yo ozotungisa yo problème ezotungisa yo chez Mama Rose eza tikota soko yei otubei na bosola obiki soko boy kotubela otubei na lolenge osani ni okufi bao baboyaki nani Noé aza moto aliboma Noé bopaka eleki bazalaki ubia bakufaki na minute oyo eza totubela bondo kya mokili mobili d'accord à part hier tous autres dans témoignage je sais pas kolia obandaki kolia na bana kolia te na minute oyo 3 boules ala kisot loso na lambaki na tongo ebiki na ndenge fote bolimbisanga lifelo zaka lifelo na ndenge bena fote donc lifelo malgré maman eza mambo spiritualité mais en tout cas vraiment lifelo ara lifelo biso bengango kwakera na ebita je ne sais pas soki babengaka ndenge nini soki sakombe soki ekolo soki nini wanga nayebi te mais biso na voisin donc tobengaka yango kwakera nalambaki kwakera bulaya nde naza boye parce que libumelaki soki nalie serré awa
ya dada sisema tiko tatu. Voilà, tu comprends que Nzambako s'est raté. Un grand merci Nabino Tubosuita Antalabiso à travers cette émission Tofongolama Solo. Et un grand merci aussi à notre patron pour l'espace qui t'a occupé Sibiso dans la chaîne aux Nouvelles Tendances Télévision. Un grand merci à toute l'équipe technique qui était là avec moi, Vini Mbouya. Merci à vous, Couleur, et la personne qui est derrière la caméra. Un grand merci à Jordan Panzou. Vous avez vraiment ébélé. Batubolingi Biso, Batubolingi Mama Rose. Solingi Omona Oyo Monité. Je vous ai déjà donné le numéro de Mama Rose. Contactez na WhatsApp, rejoignez, na appel normal, rejoignez yamaraye moko. Condition exacte. Yaka kobanga no pété o nozomo na lifelo boye kobanga te. Yo yaka kutana mère face à face. Mère osola ou bien mère hollande là-bas prière. Donc eko sala bien. Donc maman, osan elo kolobe suka ah. Te mususu ya wana za. Ya yaka. Maman ya mbasu yaka. Oui, aza na maladie mais couleur oui, bah oui, maman Poussana, oui. Yaya kasi yo zonga kabisa. Lifelo c'est bon, bon comprendre, on est en direct. Merci, on est en direct. S'il vous plaît, téléviseur les Gamboitans, on peut avancer s'il vous plaît. Kane bo tsuko mona frère na bsauti ko zala mais ya ma bepe nang le gelinga taraka mutandi même pesa kombo lifelo. Donc, on a habité ceux qui finissent à Bandé. Donc voilà, on est là avec notre sœur. Nga maman on a kokangote bolimbi sanga. Yo pe mutota la biso ceux qui ont aussi porté thé, kota la thé. Et donc voilà, elle est là. La sœur, elle s'appelle Sœur Bibi. Sœur Bibi Boni. Matsa mon voix quoi? Matsa mon voix. Malam. Ah, Sœur Bibi outina no wapi poko apemela Mama Rose. Nabanda kama malukwa melakenda kuluka mwa kuteka ngama. Na Brazzaville là. Ah, bamboka na bango. Parce que Sœur Bibi yebisa biso. Elo ko nemi pe na pemela mama. Ah. Nayi apo na maladi. Kolezaki munene. Nazotamba na njeki. Tangu naye. Amatali ngalo bosali pe loko te tubelaka. Awa na moni pe kisa pesi ngate to bigi kaka na tubela. Na tubeli mona za ko bomba ko nga na sali mo ba biebele a kindumba fort. Wana ezanga binote ba dosala ba commerce. Akambo bele. Tangu na ye na tube na bombi wana mama ayebi ke na bombi. Ngana yebaki ke obombaki. Na takaki yo. Abengana kinga kutwa biso ki bongo kende po na mona ba retour boy. Na yeko tubela. Tangu na tube pe na mo politique. Awa omoni li politique ya ki boy. Ebimise ko bankusu. Ebimise ba bankusu. Ikolo omoni. Kaka prière na moni loka pesi ngate prière na ko ndimanga ndeki. D'abord qu'il a que maladie en haut, bien awa, je sais pas. Nangambu jalousie et tout comme ça. Et si que bateau bolando siko partout dans le monde entier. Pourquoi que ça bango nini pour Nzamba Rose. Et là que les qui kotika bondo kezaki. Poko tout belo tika bondo. Pour net na zako longa bazé mabo mabati. Eza bondo. Ça non combien de fois? Ah na éviter. C'est trop hein. Il est dangereux ça. Et si qu'on a ko longa là. Atana na bébé na longa. Donc les personnes qui étaient yeux peuvent bloquer dans le pot bomber trop. Donc quand on bomber trop. On est dans le bâtiment na longa bazé. On a beta ngo dada. Nga longa voit même zé na 5 mois. Donc nous avons comment maîtresse. Et na l'équipe maîtresse. Nzambe na ngai. Biloko nzamba zoboya yango. Makila ba. On a pumba te. Nana kindoke conseil kolongola bazemi. Nyonso niza bondo. Wana tubeli nzamba bikisi nzamba Mama Rose. Voilà, to suki na biso awa. Yo muto landi biso. To bo kende plus loin parce que to ko pesa bino sentiment. Non, c'est bon. Non, c'est bon déjà. Muto tout le monde Mama Rose. Ba makambo. Moni ba témoignage, moni mambo belé. So lingo zoyo so na ye na pesi bino numéro na ye. Benga ye komene na WhatsApp. Sindande kuna yo waza wa pesa wa tinda ye awa. Ndekonayo a la solution à cause lo biko. Donc quant à moi, je vous dis merci, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Nouvelles Tendances Télévision. Appelez-nous, là bas numéro est affiché wana. Fais ça biso ba remarque, ba suggestion et ressala biso bien. Ça dit Nzambe abattre la bino, azara la bino. Na habité maman ceux qui prière eza, je sais pas, prière eza. Toko bondela na biso mais non, pas de problème. Ah, ok, c'est ça, oui, c'est ça. D'accord, maman. Merci.
bamboka yango mpe comme teli natanga te epienga mpasi me mutu ye moko kaka ayeba kombo na ye ya liboso nabenga bebe na ngai Ange mwasi wana Ange na ngai libaya bois noir monana ya lela ye makasi quelque soit ya baninga bazolemba me ye alemba te nzambe ayanoni ye na bamakambo na ye eza te omoni mosala ya nzambe eza te kinganga ke lelo nabondeli mpo na yo lobi fele nabondeli lobi fele nabondeli mpo bamakambo wana ewuti epa adami na eve makila wana ewumeli mingi priere mpe ifele tutya nzambe makelele mpo apesa yo solution tanto koloba solution na ngai emonani te nazopesa mwana na ngai mamisa mbote nabosani te Machanga nabosani te Mirei oyo bana oyo penza otosola na bango bana na ngai kitoko batika bino yaya bobengaka bana rose bobosana mama te nga na bosani bino te Machanga nga na bosani yo te liboso kote tokende za mabe na obondela mpo na bino nzambe na ngai akota makambo na bino mais Ange na ngai bebe na ngai batika yo yaya enfin. Donc j'espère que c'est bon. Bato baza misu bazobika makambo nyonso o libala na ngai ekufi ezo simba te yaka yeso abetango dada po eza ba mari de nuit. Merci à vous encore une fois de plus, Couleur. Quant à moi, je vous dis bye bye.